Mbote na bino bandeko eza na bino mama Ariette Kilumbushembo na telemi susu pona recette na biso na pesi mbote na bamoure na bamoureuse nyonso ba recette ya ba conseil ya ba histoire vraie o ba kotaka po ba sapoti biso ba sapoti biso merci mingi nzamba pambola bino o bakisaka 1+1 na kati ya émission na biso. Na pesi mbote bokota bomi abonné na Ariette Kilumbushembo TV. Lelo toza na recette mususu tozosala boka mwate recette za modèle na modèle moko te ezataka kotumba ya kotumba pepo ya oyo suko recette oyo nazo na raisonnaki ngo na mutu eza moko pona vite fait ta musu batbazana na ba fête attaque kuma ba système ana ba pota ta na Congo pe ba fête ezalaka nango partout en Afrique comment na ba fête ezalaka sikoyo oyo nyama oyo eza nyama na biso ya brochette tiaka ngo déjà banzete za nyama ngombe na sokola ngo kitoko na tie mwa citron na kati ya nyama na biso oyo na tiaki lemon na baki mingi ba mbaboza na lemon te na kata kitchen na bino na kata cuisine na tiaki ginger oyo ya powder oyo babengi tangawuse na tiaki mwa muscade ezali awa na tiaki spice na biso oyo ezaka déjà na tomate poivron et puis son couleur na matungulu na tiaki pe oyo guya beef yango bakomi gif ya nyama pe matungulu tozana ngona musala tokosala nyama oyo sikoyo eza kokena babola te eza kokena moto te bandeko eza babolo na kotia mafuta na pano tango na kotia mafuta na pano na kokalinga makasi te ekokauka te nyama na ngai na banzete oyo opesa modèle babisuna te soki basi basala soki basala te mutu nyonso atala keza mpona vite fait ata pour moni eleki na fête moko e papa komi kwana to sali ba brochette te to kimi na ba brochette okosala technique oyo eza kitoko mingi makasi ba mama eza kitoko komekeza kala la même chose komona na kata nyama na ngona teka poivron vert na nyako tia matungulu te na bite matungulu ekozala mukolo mususu mukoto kotukumba nyama tokozwa ba brochette na biso yango oyo ya ngombe tokotia yango awa kokalinga mabiele banzete wana nalingi te ebela makasi banzete oyo ekota na mafuta te tokotia nyama na biso tokotia yango awa banzete na biso bamama bozomona il faut kokreaka o bacréation mosusu ekosalisa bato ya bafete ata soki oza na ndako mama nalingi kolia brochette lelo bantu mosusu bazwaka batumbaka nyama oyo omaso batumbi omoni ebimi mobeso bandeko azosala kaka mbambu ye ntango akomona ekomi kaka rouge atumbi yango na kati ya mafuta na ngai natiaki na se natiaki matungulu na mafuta na ngai yango sikoyo nazwi na kalingi yango boye ekobima kaka ndenge botumbaka wana ekobima kaka elengi me na kokausa ngo makasi te ekobima kitoko bokomona oyo modèle il faut kokreaka il faut kosalaka kokanisa koraisonner mingi ntango okoti na mondo il faut koraisonner makasi mbote na bino bokoya kotala na volume 2 oyo eza volume 1 brochette ndenge toujours kokalinga mafuta na kati ya pano mafuta po kotia mama na kati ya pano ezala moke te ezali ya kotonda na kati ya pano ezala mingi soki oza mpe na pano monene okotia na pano monene otia mafuta mono kotia ngo mbala moko oyo eza pano moke ça dépend ya pano oza nango na ndako me mafuta ezala mingi ezala mpe pano ya mwa monene moke koleka bambote na bino Nadine Bola, Papi Bola, Botala Tala Bokota, bomi abonné na Ariette Kilumbushembo TV Tokolanda, na volume 2 ekoya eza wabino mama Ariette Kilumbushembo bono moko bozmoni ndenge totie nze banyama na nzete oya tobenyango brochette to jusqu'au to kalinyango na kati ya mafuta ekobima kaka ndenge moko tolanda na volume 2 ekoya bokomona ndenge kobela toko présenter yango toujours OK yango wana